Merci d'avoir tout le à la biso partout dans le monde. Merci d'avoir abonné fidèle. Il y a Canal Impact Tchambou. Bienvenue dans votre journal d'Irir. Les lots effectués une descente dans la commune Yanji, précisément dans le terrain de Sainte-Thérèse. De éviter Mamétali salité dans la ville province de Kinshasa au sud de Namo Tiwapi. Congolais. Azo vivre na salité, azo la na salité, la mkana salité, comme il na niveau, il y a aussi la foule poubelle ya munene na terrain ya Sainte-Thérèse. Alors à travers Randekita, Luzolo, caméraman Oyo, Lissou Ligoa, Lissou Kita image sur le terrain, tout ça qui va image, tout en un reportage. Oh papa. Oh c'est on voit ma petite sœur. Parce que ne goûte pas pour c'est juste ma petite de bois qui a papa. C'est quoi le galaxy? Oh sali ma bé. Yo on sali ma bé. Oh il ne peut ah papa ni nango. Oh mais comment fulu na ngai. Matiti na ngai. Oh fulu. Oh fulu. Non oyo ni. Oyo ba dinu ba tera kana na ba dinu na o ba pesa moto. Ba maître manan bango nyonso. Oyo ba risque la bino santé boye. Oyo ba robert. Ah papa. Congo oyo lelo toza na posa ya kobongisa yango. Oki message nde bazo lancer partout na ba télévision na ba radio pona kini bobeto. Biso moko bato kobongisa Congo na biso. Ozomona mutu akuta musika te pona kobongisa biso Congo. Neti terre eza terre Sainte-Thérèse. Terre ekenda sango partout na monde. Ba makambo minene salama ana Sainte-Thérèse. Maintenant lelo Sainte-Thérèse ndenge ko maboye. Ba boma oza kibondoki papa. Yo po zwi susu matiti ozwaka ko boaka. Papa to kobongisa Congo ngo ndenge nini. Kaya ki ezaki toko boye te papa. O boye kibondoki. Papa. Papa. Ebisi de point. Komoni aw. Fulu oyo terrain ya Sainte-Thérèse. Ebe baba banda kala. Batu ba ko bongisa ngo bazala kati. Yango wane fengi ke foto boka kamatiti awa po makamnyo mebo moto ele kaka. Mais aucune dogité papa. Qui dogité aucune dogité on le bail aucune dogité. Donc il est comme fulu pas. Allez va kamni ko le ka. Banda kala muto ako te na commune mususu soki aye bike awa ese beba nango. Bon et c'est beba nango. Mais si on a régime to na musiko to nini bo peto ko ta sasa. Bo peto ko na RDC. Ya ba mi kin peto. Et c'est ngeli awa to bongisa yango ba ko bongisa ngo yo do ta sibo. So ngai mutu na ko bongisa yango. Ngai mutu na ko bongisa yango. To bongisa ngo yo ngai pedo. Na ba ndo bongisa. Papa. Bongisa. Papa ndeto zoko se comprendre te papa. Omoni ndeto za boya. Omoni neti Sainte-Thérèse. Exact derrière boso na chango. Ya muneno ekenda sango. Ozomona. Sikoyo ezelo ko mofoko bongisa ko ezelo kwa bijou na biso. Ya district ya chango. Mais boye to mo beba boye papa. Dozo luka to changer maternité to ezaki na biso. To longola wana to tia ya sika to bongisa. To bongisa longo. Bino bongisa. Papa mama oloba mingi ya tala la face na. Omona. C'est on a côté saki. Toki so matiti wana lokoter. Kende na. Nako via yango te. Oko yango. Nako zwa te. OK ndo. Malembe ka. Malembe. Lokota. Bongo na soko lokota na makasi. Ah no papa. Hey. Basika ka mutu ke no papa. Kama matiti na kende nango. Lokota. Mais à lokota. Nako lokota. Lokota. Mais na makasi te. Merci papa. Bongisa place na. Etali bino pete. Etali bino te. Bolingi nini? Etali bino te. Na boki yango na nko. Kasi o lokota on na nko. Ah. Camille va kamaye. Lokota yango mbangu, lokota na mbangu. Ah oui, OK. Tozo bongisa mboka. Papier. Basipika kama mtu na ndenge ya kimia. Kasi aussi na olingi osimba to simia omoni. Kende. Ebi. Kaka buto na kwa bwaka lisu. Omoni. Oh ya ya. Oyo. Il faut to tolela boyete.
voir matiti. Il faut sauver le gouvernement na biso, biso moko population. Ezo mona. Honnête biso boy, ba biso ba dans le quartier mais or biso ta ba biso sala. Kini bo peto, faut ba sala mo sala. Commune na Chibia. Menga lingi, e bon to kende e ba bobo mestre. Donc ça bobo mestre de biso ba pau. Na ba tingi, ya mo sala, to bo sa awa. Nous sommes de retour, vous avez suivi en image, qu'est-ce que l'idée à fou le côté du Congolais na mutu, c'est-à-dire que là on a fou ou kolom kana fou papa a quitté na terrain de football et c'est comme on a babé tant de mots, papa a créé fou na wana mutali. Alors je dirais merci à vous tous qui nous ont suivis de partout. On se fixe, rendez-vous pour un prochain numéro.